Oyo penza makambo mususu bandeko na ngai. Oyo penza oyo balobaka kindoki ya miso polele. Barcelone, Naomi Mama Android, critiquer et humilier bandeko na nga pas possible. Pona nini? Salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo to yelibino mama Android, mama Barcelone, yalinga mingi babenga kaye kaka mama Android. Bakambu bandeko na nga makambo nini ezoleka na Barcelone. Makambo nini esali que non lelo toya kobetela Barcelone masolo surtout bandeko na nga. Avant tokota kuna comme d'habitude tokolinga nanu toya ko sensibiliser batu oyo nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne à Bananzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Inès TV, zala na yo penza ya kovanda. Tia penza mwa kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge na lobaka nanga chaque jour et dépendraka kaka na air nini ozolandaka biso. Soki omoni ke no ba air oyo nga na préféraka na ngai na lia oyo ezalaka bien po na ngai nalia soki fufu, nalia soki loso, nalia soki kwanga, en tout cas yo moko kaka. Lia kaka biloko oyo osepelaka kolia bandeko na nga na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Tango zoliaka wana bandeko na nga kobosana te komatisaka volume na yo, tiaka mwa volume na yo likolo kandenge ezalaka pour que ba voisin na biso, bandeko na biso, ba collègue to ba camarade na biso bayoka nini ezoleka sur Étoile Inès TV, makambo nini esali que non Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge Bible eyebisaka biso, mon peuple périt par manque de connaissance. Bandeko nanga yango tomemelaka bino surtout ba information en vrac. Tango toyaka na ba information en vrac la famille ezalaka pona koyaka ndenge ezalaka ko informaka bino parce que ezana batu mosusu tozo vivre na mokili me bazalaka neti bazo vivre na mokili te. Bazalaka na bango informé te, balandaka ba journal te, donc bazana bango kaka. Yango Étoile Inès TV azalaka toujours na tana ye ya ba information en vrac. Information na biso en vrac ya liboso to kota na musique gospel. Na musique gospel, la servante de Dieu na kombo ya sœur Rosny Kaiba abotaki mwana na ye, ça fait déjà presque 2 semaines pour na bato o ba yebite abotaki mwana mwasi. Totali pe couple na biso couple Kashila bambenga mingi ka de Kashila wana tomoni frère Sylvain Kashila et sœur Rema Kashila. Bango pe babotaki jusqu'à présent nanu bazolo ba mwana na bango te soki azalaka mwasi to mobali. De l'autre côté, couple pe ya pasteur Lodu Lombo, wana tomoni pasteur Lodu Lombo na sœur Enis Lombo. Bango pe babotaki mwana mwasi, donc na musique gospel mabota, mapamboli ya mabota pas possible. Nzambe a visité bango na système moko tokos.
Soki tokotika na makambo ya musique gospel, Pasteur Mike Kalambayo aza na concert na ye oyo ekosalema na 2024 au mois de juillet le 27. Yango toye toujours et encore ko-inviter batu nyonso, ko-sensibiliser bino kandenge ezalaka, tokende, to participer, tokende, to soutenir surtout l'œuvre de l'Éternel et kosala kitoko mingi makasi. De l'autre côté, la famille, soki tokoti na mato maboke, kandenge tobetaka mingi na ba émission na biso ezalaka mingi basé sur bato maboke la famille. Na côté ya bato maboke, Belvi Kandi na minito yo aza na États-Unis, ake kopemisa nzoto, ake kopemisa cerveau na ye, ake komipemisa après travail dur oya sali surtout na 2023. Belvi Kandi a beaucoup travaillé, alors que c'est le moment yepe akendaka kopemisa nzoto na ye, akendaka kopemisa surtout cerveau na ye, na système moko ya kitoko. De l'autre côté, grâce Luzolo pe na minito yo aza na Nigeria, kuna nde likambo. Donc ba invité ye na groupe mosusu pour na okende ko jouer. En tout cas, eza vraiment esengo ya makasi komona acteur na biso lelo bakomi kobengisa ye na ba pays mosusu pour que akende tourner. En tout cas, ezosala kaka fierté surtout ya mboka. Fierté ya mboka na système moko ya bien et encore ya bien mingi makasi. Bandeko nanga toye na makambo ya Barcelone lelo. Barcelone humilié, Barcelone critiqué, Barcelone afingami na niveau moko pas possible. Cause ya mafinga wana nyonso ya ba critique wana nyonso ya ba humiliation nyonso eza nini. Bandeko nanga eza na vidéo moko tomonaki sur les réseaux sociaux na ba TikTok précisément. Barcelone Naomi akendaki ba invitaki ye akendo sala publicité ya boutique d'habillement moko. Sikoyo nde kandenge zalaka ba invité mutu star ake ko sala ba publicité ba bilamba ezalaki mwa mikuse kuna pas possible. Alors Barcelone abando lata bazo filmaka ye bazo kangaka ye ba photo kandenge zalaka. Et du coup, ba vidéo wana eye kobima sur les réseaux sociaux. Bato basaleli yango ba émission pas possible pour na koya ko finga Barcelone. Surtout na ba bima oyo kandenge bando sala ba publicité moi makolo ezali banda. Donc ebele ya bato bayaki ko finga Barcelone na niveau moko pas possible. Bayaki ko humilier ye na bandeko nanga nga moko kutu na vandaki na lobi nzambe. Mokili na biso ezokende yango ka bongo, mokili na biso ezalaka mokili moko ya mafinga. Bafinga ka bato na niveau moko pas possible. Donc Barcelone azalaki pe parmi ba victime o bazo finga manamboka na biso. Bafingi Barcelone pas possible. Bandeko nanga yango na mimila kibino ba makambo yo to beta nanu masolo. Pona batu mosusu, bon, je ne sais pas. Barcelone aza comédienne moko ya kala. Barcelone abandi na ba makambo ya théâtre te. Barcelone déjà na ba film na ye, mutu nyonso to amonaka ndenge Barcelone alataka. Et il y avait, je me rappelle même, il y avait un moment ebele ya bato balobaki ke non to bandolandaka lisusu ba film à Barcelone te et la teli na ye ezalaka mabe na ba film na ye ba mafinga ezalaka mabe surtout pona bana ebele ya bato to yoka il y avait même de ces personnes o basalela yango ba émission kandenge ezalaka. Bon, comme d'habitude nga na yaka pona ko juger mutu te, mais na yaka kan kotia makambo nyonso kandenge kendaka. Bandeko nanga eloko nano liboso selon ba information o na zwa concernant habillement ya Barcelone, ba information peza liboso o na zwa eza que mobali ya Barcelone asepelaka mwasi na ye alataka biloko ya mikuse parce que na kokola
Barcelone azalaki mwana pasteur, papa na ye azalaki pasteur. Na kokola Barcelone bando lata biloko ya mikuse te. Na kokola na ndako na bango, Barcelone abandaki mingi kolata aka biloko moko ya milai. Yango biloko Barcelone abandaki kolata. Sikoyo, tango aye kobala, après 4 ans bayaki kotiela ye mbongo ya dot. Nde mobali na ye, mbala moko achangeaki alobi te nga na lingaka na nga mwasi na nga alataka boye. Voire même babilamba mosusu o Barcelone bando lata na kin, babilamba o to bando mona na ba film Barcelone azo lataka, mobali na ye mingi nda bando sombela ye. Mobali na ye azaki na poto na France kandenge to yebi, babilamba mosusu mobali nde bando lataka azo tindelaka mwasi na ye. Ti lelo yango ye kosala kino Barcelone ti lelo a changé na ye elateli alataka na ye biloko ya mikuse parce que na kala wana avant la mariée abando lata na ye biloko ya mikuse te. Après 4 ans mobali na ye adotele ye makambo pe na kote na ye eyaki ko changer. Donc eloko na lingi na loba ezaka kino mobali na ye nde asepelaka mwasi na ye alataka bongo. Bandeko nanga wana équation. Déjà, ceux qui mobile à permettre. Donc, il y a moko ayebi le pourquoi. Ayebi le pourquoi. C'est vrai, belé abatutoyaka, pona condamner baninga, pona koya ko juger baninga, sans pour autant connaître la cause. Pourquoi muto sala ki boye? Pourquoi alata ki boye? Pourquoi ikenda ki boye? Pourquoi imata ki boye? Et mosu toyebaka ba cause te mettre ozalaka toujours bato liboso, pona koya ko juger. Mais na côté selon ba information on a zwa na côté penza ya Barcelone Naomi ti ndenge alataka biloko ya mikuse bongo ezalaka nde mobali na ye mutu penza oyo encouragea ye mutu penza oyo asouteniraka ye ke non lataka boye mobali na ye alingaka ndenge toza boye toza na bamabala donc to dépendraka mingi na mibali na biso. Soki mobali alobi peut-être moi je bando lata na yo biloko ya mikuse ba collant ba moi culotte ya mikuse okoti na mobali alobi ke non nga selon ngai mwasi il faut asabiaka décemment. Alors na libala bongo mwasi en tant que mwasi il faut landaka mobali na yo. Mais soki peut-être mobali na yo alobi ke non il faut obando lataka boye. Makambo wana ozolataka obando lata ava na lingi yango te. Tu es obligé ya ko se soumettre na ba besoin ya mobali na yo. Tu es obligé ya kolanda o mobali na yo akoyebisa yo. Donc ezalaka bongo bandeko na ngai, ezalaka bongo la famille. Pona Barcelone, ndenge alataka ni biloko ya mikuse. C'est parce que mobali na ye a permettra ye yango alataka boye. Soki mobali na ya permettra ki ete na minute oyo toningaki tomona ba makambo wana ke non Barcelone alakisi ba makolo na ye nyonso libanda Barcelone boy tolingaki to wando betela ngo lisolo te oyo azosala ezaka ko se soumettre ka ndenge Bible ezoloba na mwasi azala soumise donc mwasi pe akomi soumise na bilamba oyo mobali na ye ayebisi ke non bandaka kolata boye yango esaliki Barcelone pe akomi nini kolanda mobali na ye Barcelone akomi soumise azolata selon bagu ya mobali na ye donc eza mwa bongo tant de personnes baoloba kaka est-ce que mwasi ya libala akoki kolata boye mwasi ya libala déjà tomonaka ata bafoto kande tomonaka na Paris wana ye na mobali na ye mingi omonaka mwa bilamba mikuse bakangisi foto na mobali na ye donc eza biloko mobali alingaka. Soki mobali alingi choix eza te soki oboyi yango omonaka mosusu ba mibali mosusu ayebisi yo no lataka biloko ya mikuse mais yo parce que nga na kokanga na nga te na misana na nga te mwa ya liboso oboyi mwa ya mibale ane ya liboso ane ya mibale ozoboyaka moni mobali akomi na ye kobima libanda. Pourquoi? Parce que alingi pe abando monaka makolo na yo pamba siko yo ozoboya na yo kolata bongo no parce que nga na sambelaka parce que nga nazalaka boye alors moni mobali akomi kobima lisusu libanda na basi mosusu mibali mosusu bazalaka na bango bongo
bazalaka na bango bongo mosusu mona mobali mosusu exige mwasi na ye ke no banda olataka boye pour ke abimaka libanda te abanda otalaka yo mwasi na ye. Eza te ke mobali ya Barcelone azalaka mobali ya basi te. Eza ka ba exemple. Eza ka ba exemple ndenge tokendaka. Donc mabala oyo echangeaka bato na ba niveau moko pas possible. Eza na bato mosusu echangeaka bango na ndenge ya bien, mais eza na bato mosusu pe echangeaka na bango na bandenge mosusu. Donc ekendaka bongo. Mabala ezalaka bongo. Kote na nga pe nakoki koloba mwasi ya libala akoki jamais kolataka bongo te. Selon ngai soki namoni ata ba photo namonaka Barcelone. En tant qu'une femme responsable, une femme aussi mariée, nayebi ke mwasi soki osi obali nzoto na yo, il faut obomba ngo pona mobali na yo. Mutu mosusu amonaka ngo te. Neto monaka mosusu mwa bilamba lati mwa libungu eza libanda, otalika olobi moi choix eza te parce que déjà ba information tozwa eza ndenge mobali na ye alingaka. Donc tokoya ko condamner Barcelone te, mais en réalité toyebi ke mwasi ya libala il faut tango lataka wana obombaka nzoto na yo, olinga te mwasi ya libala bombaka nzoto parce que nzoto wana ezalaka ekomi privé pona mobali na yo moko. Ezalaka bongo wana penza to matato kita yango ezalaka loi de nature otolobaka que non mwasi soki abali c'est fini akomi bien privé ya mobali na ye. Yango nzoto ya mwasi ekozala kaka pona mobali na ye. Mena baka mosusu ka ndenge toomona ka ya Barcelone, ka oyo eza kutu ata ka ya liboso te, namona deja baka oyo ebele. Namona yango nayebi couple moko ezalaki ka bongo mobali azo exigaka mwasi na ye alataka biloko ya mikuse, biloko moko esere ye. Siko mwasi abando boya parce que eza biloko oyo akoli nango te. Et puis mwasi wana aza mwasi moko abando sambela makasi. Siko aomona nga mutu na sambelaka na prophétisaka bato na église. Mena ya kokutana na mobali oyo azo exige ngai na lataka boye. Ezalaki pasi na libala wana ezalaki bitumba na bitumba. Pourquoi? Mobala bando lobaki non mwasi na ngai aza insoumise. Na kote kaka ya biema parce que nga na lingi ya bando lataka boye. Siko ye ezaka ba robe, ezaka ba maputa, ezaka ba jupe, nga biloko wana nazoko kate. Nga na lingaka mwasi azala na ye. Donc nzoto bomoni oza musiko omona ndenge nzoto ezo tracé. Ba meki ko conseiller papa wana keno aza mwasi na yo. Siko tango bando lataka boye, mibali mosusu ba bando landaka ye. Toza batu, mosusu lelo ko boya lobi boy, lobi kuna un jour mona ka mutu akwei, alobi te. Nga eza posa nanga. Mwasi donc aboya ki na ye ekomi ko sala ki mobali akomi ko bima libanda pas possible. Mobali akomi lelo basi, lelo kuna basi, donc basi chaque jour. Jusqu'à ce que mwasi ayaki ko se décider à lobi comme ça. Pona okata makambo ya kindumba mobali, na sala nini, na se soumettre kaka. C'est ainsi que mwasi ayaki ko se soumettre. Mwasi ayaki ko se soumettre, andimi ko bando lata biloko bien que ezalaki, donc ezalaki na motema na yete. Azalaki contre yango, mais azalaki na choix te. Mwasi akomaki kolata ndenge mobali alingaki. Tie kosala ti lelo na libala wana kimia ekotaki mobali kindumba esilaki ti lelo mwasi alata ka boye. Ata bato a quartier, surtout bato a quartier bakoti sika na quartier ba omona ba olobela mwasi libala alata boye. Suko ba o ba yebi déjà histoire omona ba betika lisolo ba lobi te eza mobali na ye. Donc, na ka ya Barcelone, na ko condamné yete ke non mwasi libala alataka boye te normalement. Mais comme eza ba choix ya mobali na ye, eza ba loi o mobali na ya pesiye, en tant qu'une femme soumise, elle est obligée ya ko se soumettre na ba besoin ya mobali na ye. Aza obligée ya ko se soumettre na ba loi surtout na ba logique ya mobali na ye. Donc, eza mwa bongo. Pona batu o ba ofinga Barcelone, na ko senga na bino kaka, bo finga na bino yete, kolata o ya lata biloko mikuse ezalaka na choix na yete, to na volonté na yete. Eza parce que mobali na ye alingaka mingi alataka bongo. Yango esalaka keno ye pe Barcelone alataka bongo. Soki ezalaki ke ezo dépendre na ye moko. Kalawana
avant abala Barcelone abando lata ne biloko mikusete abando lata ngo te mais eza kaka bino moko boyebi ka ndenge na expliquer bino donc ezo dépendre ka na mobali na ye nde a imposer ye abandaka kolata ka bongo. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi vraiment na mwa suka ya partage na biso, suka penza na biso yango wana bandeko nanga ka ndenge tokendaka. Avant na silisa ekozala bien nanu na pesa bambote na mwa quelques personnes. Mbote nanga ya liboso na pesi yango na ye moko Linda Bukulu. Mbote nanga ya mibale na pesi yango na tonton héritier Yola. Mbote ya misatu na pesi na mama Vicky Mbonzo. Na pesi bambote nanga na Julia Mananga, bambote nanga na Ines Simba, mbote nanga na yemoko a Mama Myriam depuis Belgique, bambote nanga na balandi nyonso tu ya Etoiline Ines TV, ba o nyonso tu balandaka biso, ba o nyonso tu bazalaka wana pona biso kosalelaka biso ba partage, ba mama Germaine depuis États-Unis, ba mama Vicky depuis États-Unis, ba madame Christine Lonongo, ba madame Sidonia Siala, ba madame Nadine Lupen. Wana ne pesi bino bambote, grand merci na bino pona musala kitoko oyo bo sala la biso bandeko nanga. Zambe alola a continuaka toujours ko batela bino, Zambe alola a continuaka toujours ko pambola kabino na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Tokomi na biso na suka, bye bye la famille et à la prochaine.